pasi na motema bandeko na ngai bolongwa te bo échappé te lisolo ya Rema naye kolakisa bino comment ba musicien bakomi kokoma na ba capacité ya kosala makambo mabe na mokili oyo à travers musique na bango, à travers succès na bango. Naeli bino lisolo ya Rema, un jeune musicien nigérien, Divine Rema. Bolanda lisolo ya Rema très bien. En tout cas, Pasi Mingi, idée Matteo 005, Naïda mère de la nation Madrien. Bolanda l'histoire ya Rema, Mamingi. Bande kunangai o ezande kuna bino soldat le padre. Na douleur makasi botala musicien o na kombo ya Rema. Vraiment makabasali botala entrée na ye. Na ebité o ayaki ko livrer concert to ayaki ko lakisa biso comment Satan aza makasi. Botala entrée Rema botala aye akoti na cheval ya noir. Cheval la noir et l'axi cheval et ça eloko moko epesaka pasi na mboka ekotisaka pauvreté. Cheval la noir alati masque ya dragon pour signification ya dragon et puis cheval yango miso rouge na mbali oyo akomi na niveau nini abeti concert o na Londres bandeko na ngai bana mokili mobimba bo partager vidéo oyo o aimer pona bandeko na biso bafungola miso vraiment tokeba na ba musicien o misusu o bayaka na influence mabe yo lobaki aleki monde mobimba na succès et o yebite sacrifice nini o yazo pesa. En tout cas na ko expliquer bino avec détail après ba image on a lakisa bino et na obeta bino les solo vraiment ya Rema très bien autant na tableau bomona ka ba cercueil ba to ba kufa bomona ba image moya bien te concert oyo ezalaki obligatoire, il faut adorer Satan. Ezalo sambelaka na catholique, ezale église de réveil, ezala nini, il faut adorer Satan. Donc mwana mobali oyo a obligé ki batu ba adorer Satan. Bon, otala makambo oyo mwana mobali oyo azosala jeune frère oyo na kombo Rema. Otala batu bakufa ba squelette ndenge ezotambola na fond d'écran. Otala bino moko na biso na bino makambo pasi mingi azobelela karashika na ba vidéo na ye. Otala ba vidéo ya somo, otala ba image ya somo, otala prestation ya mwana mobali oyo azobelela karashika eza démon oyo ayaka pona ko servir mibali pe basi. Karashika eza démon. Otala ibu aina ibu na miso na biso moko ya kimoto. Ibu signifiera nini? Otala mibuwa ndenge ezotela moto. Cheval o ayaki nango explication claire ezaki eza na moto moko aza fermé aza posa ba délivrer. Parce que nani yango aza fermé pour pesa ma réponse na ba commentaire. Otala ibu côté na ibu miso rouge ye moko alati masque na masque wana lati eza na elongi ya dragon na mokili signifiaka nini? Pesa nga ba réponse vraiment. Otala azui disque d'or sur place. Otala azana tatouage moko na tolo, tatouage ya croix. Bato boyebi Rema bo pesa nga raison azana tatouage ya croix. Tatouage wana azana nango na tolo elinko lobani. Tatouage wana elinko lobaki aza contrôlé par Lucifer. Mwana mokie na âge à 23 ans, mwana 2000 ans. Pasi mingi vraiment na Afrique oyo Afrique komi mabe makasi na ebite mutu nyonso to aza posa yeba na kaka. Imaginez-vous mwana oyo abandi vie professionnelle na ila 2020 mais tala niveau a komi nango tala kaka siko. Les seuls musiciens oyo abeti na Ballon d'Or na gala Ballon d'Or eza Rema. Siko est-ce que producteur na ye mutakende ko contacter pour contacter producteur na ye to Lucifer muta obligé ka beta. Botala ibu botala mwana na mwasi ndenga omona makambo ezolekela yezo esomo soko zana ndeko na Londres yebisa ye akota mabondele ebele soki akendaki concert wana ayebaki adoraki Lucifer makambo somo mingi na motema. Nazoyoka pasi ngai soldat le pas de défenseur ba Gaulois tina eli bino vidéo oh c'est parce que elekeli ngai
tokoki kovanda kaka te totala mokili ezokufa ataki biso bachroniqueur toza wana po totimbisa le peuple de Dieu malgré nyonso tosalaka toyebi mpe Nzambe botala Rema prestation na ye est-ce que vraiment ezalaki concert to ezalaki mpona koadorer Satana bandeko na nga bopesanga baréponse même basini na ye bino bozomona te vraiment bino bozomona te 100 000 personnes bakufi na concert 100 000 personnes morts na concert donc apesi sacrifice à makasi apporter des filles bozela après vidéo oyo nazo expliquer bino ngo siko makambo mosusu oyo na lobi te fo totala na pena bilongi bo s'abonner to compter na bandeko oyo bazalaki na concert wana ane koloba lika mingi komba Karashika za démon oyo azalaka na service ya mibali pe basi surtout pas na basi pona ko éclairer basi ba utilisaka Karashika même ba poudre nango pe ezalaka vraiment histoire oyo ezosalanga pasi mingi na mutema alobi boye imaginez-vous muta komi na niveau ya kolobaki libanda Afrique jamais akobeta concert na se ya $1 million pour y beta concert libanda Afrique il faut la valeur ya $1 million pas moins et puis pour abeta featuring na mutu il faut appeler ça $1 million lisusu na yango alobi pe lisusu ke akoki koyemba na n'importe qui te. Imaginez-vous un Africain a combien la capacité à relever makambo wana. Rema a 23 ans ya pamba mais makambo komi ko sala elekeli atiki même na ba tuna ba vie na o ba bana musique liboso na Nigeria sima. Abeti concert le 14 novembre na Londres. Concert moko sacrifique démoniaque. Concert moko Lucifer. Abomi plus de 100 000 personnes mortes na concert wana, plus de 100 000 personnes bakufi na concert wana. En tout cas tokeba makasi. Nena uti koloba na bandeko oyo bozana ba famille na Londres. Boyebisa bango ba onyeso bakota concert wana ba persévérer na mabondeli balela mawanzambe po ba adoraki Lucifer na soirée wana. Mindele ba leli ba comprendre te finalement eza nini oyo mwa mbali oyo azoloba to oyo azosala pasi mingi vraiment na motema mwana 2000 ans. Imaginez so oyo eza kaka po azala meilleur musicien africain. Et pour votre information, sachez-le bien que Rema a meilleur musicien africain à Minti O. Le seul et unique au abeti na soirée à Ballon d'Or. Mais on te koloba est-ce que ils a réellement que ça ka production to ils a makambo sous na CC au basali que Rema beta concert à Ballon na soirée à Ballon d'Or. Tokeba. Azana tatouage mo na tolo na ya croix. Tatouage wana ni koloba ki aza antichrist. Mwana mukie ateki ame pas diable. Bande ko na ngai tozala prudent car Jésus revient bientôt. Merci beaucoup. Bon aimer, bon partager. On a s'abonner, bon s'abonner. Vraiment bambote na ngai pas racheter lando et pas batunyo surtout au balinga soldat les padres défenseurs à Bagolois. Message o eza ni pona ba message o eza ni pona ba Golois ni pona ba wangila eza pona matunyo surtout aussi tout o ba yo karabikala. Vraiment beau partager yango, beau aimer, beau liker. Comme ça une vidéo oyo ekomati pa bande biso bo baye ba kobiki samedi mo baninga na biso surtout ba o bazaka poto na ba Londres. Vraiment ça passe ni na mte tozala éveillé akama mabe koti na mokili oyo tomitika te.